Bongo na miso. Allez tous les can élection. Dumo wanzan, duluko. Ane yeye banagine, ane bango bataki mono kona Kongo e. Bango bataki mono kona Kongo e. Ati toko bote bango de, toko bote bango de. Ati toko bote bango de, toko bote bango de. Ati toko bote bango de, toko bote bango de. Ati labana bango chokolate, masanga tukumela e, bango chokolia e. Ati toko bote bango de, toko bote bango de. Ati toko bote bango de, ati labana bango chokolate. W Radio Télévision Lisolo. Bago banga di Magamboyo ekosuka watekwa. W Radio Télévision Lisolo. Chuba. Radio Télévision Lisolo. Vous êtes tous branchés sur la 3W à Radio Télévision Lisolo. ADSV J d'Orange Sola. Yabiso Radio Lisolo. Tokotika la kaka number 1. Papi Bisikita, les meilleurs conseillers de la diaspora congolaise. MK, Maman Madia, Maman Elodie na Floride, Annie Idembo de Bruxelles, Mbere Sophie Mawamba de Parigo, Edon Mpambo, les grands dépositaires célèbres. Yabiso yango yokwa. Naosegadi toza belongadi mama nkoko mama ya bana nyonso kwa mpe nkoko ya bana bongisa makolo na yo tia likolo ya kiti kwa olanda nkoko to mwana na yo DSV kwa yoka magambo ekesuka wa te toza kokende na bango ntina suka di moto kotina ve Chuba Radio Télévision Lisolo. Vous êtes tous branchés sur la 3W Radio Télévision Lisolo. Votre émission préférée. Émission patriotique. Ah ouais. Yoka. Jus d'orange Sola. Yabiso. Radio Télévision Lisolo. Radio Télévision Lisolo quoi. Oye bachaki tembe na Radio Lisolo. Toujours tokokene na bango na droit obi quoi. Mamai. Yenga ye. Radio Télévision Lisolo. Akulutu Zambwana Joachim Tatuluba Joie Internationale Yoka Yengaye Radio Télévision Lisolo.
Votre émission patriotique animée par DSV. Diana Sulufutu de Bupertale. Tchouba, kelele. Engaye. Tchouba. Engaye. Na Congo. Elengi. Toganye. Elengi. Tchouba. Bokomona lelodi Yabiso radio télévision li solo. Les amis de Wechi, Cyprien Wechi, Alino, tous les combattants. Tokende. Engaye. Tchouba. Balongi Babu Kimadi Awe sur la 3W Radio Télévision Lissoro Tchouba. Sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Les informations à l'intention de nos membres et à l'intention du public. Alors nous sommes ici avec Pauline, qui est une de nos journalistes, ainsi que Bijou Chiboua, qui est une de nos journalistes. Nous vous remercions d'avoir accepté de nous donner la question. Je passe la parole à nos chers journalistes à poser certaines questions. Il faut savoir si vous avez une armée derrière vous. Parce qu'elle se dit, elle est prête aussi à se lever, à se battre.
Alors, comme l'autre camp, ils ont une armée, ils ont des armes, mais nous n'en avons pas. Est-ce que vous avez une armée derrière vous? C'est ce que la population, quelques membres de Kanama qui veulent savoir. Mais nous sommes toujours battus sans armée. La preuve, c'est que le 24 avril 90, Mobutu qui jurait qu'il n'y aurait jamais de parti au Congo, et c'est à cette date-là, il a déversé de l'arbre pour dire que pour reconnaître le multipartisme, donc c'était la victoire de l'UDPS. Mais l'UDPS n'avait toujours pas ni armée ni armée. Nous continuons sur cette lancée-là parce que on l'a vu, ceux qui ont pris les armes, ce sont toujours comment il s'appelle, Bemba, Jean-Pierre Bemba et l'autre précédé. Oui, Roubaix. Donc d'après l'ONU, ils ont tué plus de 6 millions de Congolais. Et finalement, ils se sont pour dialoguer. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas besoin des armes ne mènent pas loin, c'est la démocratie, la non-violence qui mène. Maintenant, nous avons amené ça aux élections que nous avons gagnées et que la victoire sera reconnue très peu. Donc ce n'est pas nécessaire de porter les armes. Awa Kabila aza kosenga médiation okoki kosala nini? Médiation aza ko reconnaître que yayiba irrégularité peuple azali kotuna yo koloba nini okosala nini okondima osala na Kabila. Médiation eza koloba mboka eza na biteni mibale en conflit yango wana il faut médiation pour te batongo bayokana. Mais na Congo mboka na biso eza na biteni mibale te. Tout le peuple congolais d'un côté et de l'autre côté une infime minorité autour de Kabila wana tokosala médiation bango te wana il faut solution politique ekoya oyo ekoreconnaître victoire ya peuple. Kabila sera obligé à victoire défaite d'ailleurs victoire de la peuple. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir des médiations. Il n'y aura pas de médiation pour moi. Alors nous, une autre question c'était, si je me souviens bien, c'était vous devez venir le 11 du 11 au stade des Martyrs. Vous auriez dit que vous travaillerez, vous emmènerez un plan d'action pour au nom de l'opposition et non pas de l'UDPS. Un programme commun de gouvernement. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que cela signifierait, on pourrait entendre par ça que vous accepterez de travailler avec Kamere et Kengo? Mais c'était justement avec les candidats aux élections que nous avons convenu cette formule-là. Je leur donnerai des textes du programme commun qu'ils nous allaient corriger et apporter des amendements s'il le fallait. J'allais intégrer les amendements qui étaient valables, les intégrer dans le texte. Et le jour où j'ai rentré à Kinshasa, au stade des Martyrs, nous allions, ceux qui étaient d'accord avec ce programme, nous allions signer ce programme-là. Mais des autres candidats, à chaque fois qu'ils signaient, ils déclaraient que la signature veut dire je retire ma candidature. Okay. J'étais convenu comme ça avec Kengo, mais 2 jours après, Kengo crée sa plateforme et affirme qu'il fait la campagne dans cette plateforme-là. Kamere qui m'avait donné d'abord un rendez-vous au Canada, après à Washington, je ne l'ai vu ni au Canada ni à Washington, il avait disparu, donc c'est comme ça que les choses ne sont pas réalisées. Donc ils ont bien fait parce que l'UDPS ne veut jamais être un parti unique. Quand ils ont posé leur campagne seule, l'UDPS est tout à fait d'accord. L'UDPS a lutté pour le multipartisme, non pas pour les partis uniques. Congolais bazali na mboka mupaya bazali kobunda baza d'accord te balingi Kabila kaka akeni ba Congolais sur place bazali kolela tous les jours mais awa Kabila alingi s'imposer na makasi
yo okoloba nini parce que bakongole baza kozela mot d'ordre na yo ti lelo bazoloba ke pourquoi président azoloba te voilà kolakisa ke baza capable de se prendre en charge le lobby, ce qui est une très bonne chose. nalingi bakontinue andingi wana il faut pas bazela nayibisi bango sala boye bosala boye wana il faut basala yango na bolingo baza nango ya mboka na bango ngai na kopesa ordre te bato bakota na balabala tout ça c'est du désordre. Toza besoin de la communauté internationale nde tosengi communauté internationale azwa solution ya makambo oyo azongisa kimia na Congo. Par conséquent il ne faut pas que basileka na ngai lisusu oyo Tshisekedi apesi ordre bato bakota na balabala wana eza na ntina moko te na oyo eza koloba Kabila aza koresiste. Kabila aza na makasi moko ya koresiste te zela solution oyo ngai nasengi na communauté internationale ekoleka mingi te ekoya Kabila akondima defete na ye akokende nyapate aza na makasi mpenza mpo aresiste te. Na bisika nyonso auprès du gouvernement pour soutenir action na biso à l'intérieur. Message et encouragement nini okokotindela bango na ba manifestation nyonso basali na Canada, France, Belgique, Londres, États-Unis. Message encouragement nini okokotindela bango. Félicitations. Il faut que la base de la ordre. Parce que ce qu'on appelle ordre, nous avons contenter les choses sur la communauté internationale. Pour tout ça, pour nous garder ça, mise solution à Moka. Donc, on appelle ça félicitations. Il faut pas ça, les âmes, ça. Les âmes, on a bango, ils ont besoin pour ça, les Tshisekedi, besoin pour ça, la bonne Moka, na bango. Donc, beaucoup va, oh, il faut pour ça, besoin de ma casse, il y a pour ça, de plus pour la ça que, besoin contre la provocation, il y a Ngoï Murunda. Il y a un peuple, il y a un missi, il y a déclaré, donc, vous avez raison, quand on est manifesté, quand on est bango, il n'y a pas de problème. Vous étiez déjà en contact avec des grands décideurs qui vous rassuraient leur soutien. Et je crois que les termes que vous avez utilisés, c'était des acquis au changement. Est-ce que vous avez toujours confiance en ces grands décideurs ou bien quelles sont les garanties qu'ils vous donnent à ce jour? Mais, je vais dire mon colo. Nani Murunda provoqué population na makambo ya lokota wana nini wana na cette déclaration on dit na sengi na communauté internationale aza solution ya makambo na polele aza la nyonso ikoki pote makila bana Congo à des sociétés dans le makambo. Donc ça montre que je continue à avoir confiance dans la tombe à décider. Si on a de la confiance dans le na au sein dans la solution. Ok, mais namoni. Merci Nabandeko Bolandi Etienne Tshisekedi Uamoloba Bakotina di Toza Balongi di sur la 3W Radio-Télévision Lisolo, votre émission patriotique animée par DSV. Toyebisaki bino kwa bolinga te bozana kao debu kwa bokokende kaka dinanko na kanaidi tsuba Indeye Tolek Tsuba sur la 3W Radio Lisolo, la seule radio naître de la diaspora congolaise. Toleka Hey Inde Dana poto Yoka bile Indeye Tsuba Merci Nabandeko Nyonso bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo Nabanzi Bandeko Bolandi Nabokebi Nyonso tu Binomoko Bolandi
Monsieur le Président Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge awiti koloba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo tobengi président ya Congo alobike il n'y a pas de négociation. Obaya négociation et kozalate. Donc Hippolyte Kanambe doit partir. Que ça soit bas soda à tier, azana force mon côté et pas ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nabanzi bandeko wana ewiti na monoko ya DSVT mais bolandi bino moko président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo alobike Hippolyte Kanambe azana force mon côté. Il faut akende. Bandeko soda za koyebisa bino makambo eza misiki. Ngaite soki nga mutu nalobaki bolobi DSV mutu a fabriqué. Bolandi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye moko alobi. Awiti koyebisa bino biso ba Congolais ke Hippolyte Kanambe azana makasi te devant ye akokende vouli ou pas. Donc ye akoki ko banga yete mais yende mutu ko banga président national Etienne Tshisekedi bolandi ye na bokebi. Mais peuple congolais bozali ko lela pona nini? Bozo lela pona nini? Victoire ezali ya biso tozali balongi na bakanyo surtout tozali balongi. Nabanzi bandeko bolandi Etienne Tshisekedi wa Mulumba esika oyo bandeko boyoki Vital Kamerhe oyo azwaki rendez-vous na président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Canada pe na États-Unis d'Amérique bazwaki rendez-vous. Mais na rendez-vous oyo bazwaki bango mibale bandeko Vital Kamerhe a réagissaki te. Cela veut dire a koma kite na rendez-vous ya Canada, na rendez-vous ya États-Unis d'Amérique. Bandeko, lelo pe tokoyo kokoya na kati na confusion. Vital Kamerhe azali kobundela biso. Membolandi Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge alobi ke abengisaki ye bayokana kifo bakuta na Canada ye alobaki akoya na Canada. Président national Etienne Tshisekedi na Canada ayete na États-Unis ayete. Mais lelo oyo Vital Kamerhe azali koloba ke après le président national Etienne Tshisekedi oyo alongi victoire ezali ye, cela veut dire azali na sima na ye. Alors bandeko bolandi ba parole ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye alobi ke bakutanaki te na Canada pe na États-Unis. Est-ce que bandeko oyo bozali kolanda biso tozali na ye nzela moko malgré azali koloba biloko oyo ya kitoko tozali na ye nzela moko ou bien tozali na ye nzela moko te? Eloko nini etindi ye abanda koloba biloko wana bandeko? Alors toko linga toyeba biso moko azali koloba yango po amonike apoli ou bien Hippolyte Kanambe a rejeté ye aye amonike élection côté na ye propagande et simbite nenga loba akanisaki yango aye na sima Etienne Tshisekedi po abanda kotia bapui po na poste. Bandeko lelo pe tokoyoka vérité po Radio Lisolo elobaka nango vérité. Bandeko tokopesa bino yambo tokota na masolo na biso ya mpoko malelo tokopesa bino ba news oyo ezalaka na kati na Radio Lisolo na maye mazali kotala makambo matali marche. Ba marche ndenge tozali koloba marche ekozala bandeko oyo bakomi yango nde na koloba oyo bakomeli ngai te na koloba te. Marche ezali na mboka ya Allemagne, précisément na ville ya Düsseldorf, esika oyo 13h ngwi ba mama nyonso tu ya Frankfurt
ya Stuttgart, Munich, Bremen, Aachen, Cologne, Mönchengladbach, Kassel, Hannover, Bremen, Bielefeld, Berlin, Hamburg, Wesel, Duisburg, Krefeld, Kleve. Ya solo bandeko esengeli na bino nyonso tu boya ba mama ya Dortmund, ba mama ya Hagen, ba mama ya Wicklinghausen, ba mama ya Gelsenkirchen, ba mama ya Remscheid, ba papa ya Zolingen, ba bandeko na biso oyo bozali kolanda biso partout na kati na Allemagne, bandeko ya Wiesbaden, bandeko ya Magdeburg, bandeko ya Freiburg, bandeko nyonso tu bozali boko bengama mbangu na kati na milulu oyo kelekana mokolo mwalobi oyo tobengi mokolo mwa vendredi na ngonga ya 11h na Bahnhof oyo tobengi o Bahnhof na Düsseldorf. Yango tosengi na bandeko nyonso ya Allemagne oyo bakozwa message oyo tolingi boya ebele na Düsseldorf tokutana mpamba te na manife oyo kosala mokolo mwalobi. Mpe na pesi bambote na ngai mingi epai ya mama Nana. Vraiment ba félicitations mingi pamba te ozali femme combattante na mboka ya Wuppertal oyo ozali kobundela biso mingi bambote mingi esika yo ozali. Pe na pesi bandeko ya Bremen esika bino bozali kuna marche ekozala le 23 na Bremen. Tosengi na bandeko nyonso ya Allemagne le 23 tomilengele malamu mpamba te milulu na Allemagne pe eyinda bayoka sango ndeko ozali kolanda biso benga ndeko oyo yebi mpamba te na milulu ya bongo to kutana. Pe na bandeko nyonso bozali kolanda biso lobi boyokaki papa na biso Odon Pambu oya kotelaki biso na retard lobi azalaki na milulu na kati na mboka Angleterre pamba te ya fani na kati na mboka Angleterre azalaki na milulu mpe elongo na papa na biso botende bango bamemelaki biso oyo ezali basango ya milulu. Ya solo bandeko na biso ya mboka Autriche kuna na Vienne esika bango bazali bango pe balobi bakolala te mpamba te milulu ezali na kati na mboka ya Autriche. Tosengi na ba Autrichien nyonso pe na ba Autrichienne nyonso soki ezalaka bongo bandeko bokutana malgré mboka wana oyo ezali ya bino te mais bokutana mpamba te na kosala milulu mpona kolekana na kati na mboka ya Autriche bandeko ngai na yebi malamu te na kolekana ndeko na biso na nzela ya telefone ndeko ye ameka kotalisa biso na Autriche ekozala wapi tolanda ye na bokebi eboto. Mbote na bino radio lisolo. Mbote mama na biso femme combattante. Oui, biso ba femme combattante ya mboka Autriche nga mama ani. Donc Autriche toza ya kotelema. Donc tozo senga merci mingi na radio lisolo pona makasi bopesi biso. Autriche tolobi tokotika la simate donc lobby na Autriche na 9h na Schwarzberg place donc biso nyos bo Autrichien tokokuta na wana Congolais nyos o ayebi azana mboka Autriche lobby na 9h na Schwarzberg place donc 9h pile toza ko démarrer na ambassade ya Amérique ya Allemagne ya Belgique na ONU donc lobby ekoyinda na kati ya Autriche. Donc yangwana tonga to pesa message donc toza ya kotelema biso ba combattant ba mama toza ya kotelema tolongoli pongi lelo totelemi pona mboka na biso Congo biso nyonso na sima papa chichi tokolala lisusu te po mwana ngulu wana ifo atika mboka na biso mboka bakoko na biso donc toza méchant donc na système ya méchant donc lobby ekoyinda kati na mboka Autriche lobby eza ya kobeba awa na Autriche
donc il y a un ici message sur la radio du solo pour vous déjà donc l'attaque lobby biso pe na kasa Autriche toza ya côté lema ingeta. Merci mama na biso na kati na radio tolobaka e boto esengeli kokanga cri de guerre ya radio lisolo e boto wana nde esalaka ngai mwa sai pe esalaka papa odo mwa bien soki olobi e boto wana na ndimaka boto papa odo toza na sima biso nyonso na sima ya chichi toza ya kolala te. Merci mama na biso mobundeli ya mboka ya Autriche kuna na Vienne. Merci nzambe apambola yo pe Congo ekobosana yote. Merci papa pambola bino pe lokola. Merci na banzi merci na banzi bandeko bazui vraiment information na bango. Pona victoire ya Chichi na ba Congolais nyonso ya Toulouse kuna na sud ya France. Ya solo bandeko tozali lisusu na marche samedi le 17 décembre. Nangonga ya 14h mpe ekobanda na métropate Doua ti na préfecture ya Toulouse. Tosengi na ba Congolais mpe ba Congolaise nyonso pe tosengi na ba Toulousien mpe ba Toulousienne nyonso baya ebele pambate marche ekozala na otolobike ekozala na Toulouse na kokutana na biso nyonso tu bandeko na ngongo ya 14 na métropate Doua esika oyo tokokutana bandeko pona koloba matanga pe bosepeli na bakongolais nyonso tu yo mwana mboka olinga koganga na butu nyonso tu olobike nanu nakenda matanga te oyo matanga ya poto te me Cotis ya solo bandeko Grand Cotis ekozala na kati na mboka ya Belgique samedi oyo à partir de 13h ndeko na ngai ozali na mboka ya France na Angleterre na Allemagne na Suisse na Moscou na Ukraine na Finlande na Norvège pe na Suède Irlande bamboka nyonso oyo na bosani kotanga bakombo bandeko lobi e samedi bandeko ezali opesi mbwa boy retrouvaille na biso kaka na Belgique kuna na ngonga ya 13h samedi bandeko kuna ezali tokolongola poso kuna biso nyonso tokolongola poso bandeko soki bomoni DSV samedi te ofungoli radio na yo yoki radio lisolo ezosala te bandeko na ngai tokolongola poso pamba te tokolongola poso opération beto kula bo mbwa swi mbwa na Belgique ekoyinda bamama boye ebele tokoloka bango système ke non tokolongola poso mama tokolongola poso lakisa mama tokolongola poso kuna bama tokolongola bango poso lelo na samedi wana mindele bakokoma bayindo tokolongola bango poso ekozala masolo opesi mbwa boyi na mboka ya Belgique bandeko nyonso tu bakolinga kokende Belgique en tout cas ekozala malamo vraiment tokutana na bino tozala mobiliser déterminer communauté européenne eyoka solo na banzi bandeko nano mundela kota na metro te yemoko mundela koti mais akuti ba noir na ba noir azoka ma solo ya mapeka ya ba noir ayoka vraiment solo oyo vraiment ba beta ka vraiment ba bato oya bo bete la bango vraiment que à sentir vraiment que oyo vraiment solo ezali vraiment ya ba kobo vraiment à sentir mais mindele ba ko vivre yango samedi na mboka Bruxelles bandeko bolia ba madesu bolia ba biloko elekisaka libumu botikela bango na nzela ezala lokola biso tozena ba minduki te minduki na biso ezalobele yango to tikela bango na nzela ebebisa bango bilongi ebebisa ba mituko na bango epolisa ba mir na bango bandeko ekozala opesi mbwa boyi na mboka ya Belgique samedi ndeko nyonso tu telema po na mboka ya Belgique ya solo bandeko wana ezalaki communiquer na biso oyo esengelaki to pesa communiquer na biso
na bandeko baye oyo ba landaka biso tango nyonso tu na kati na radio télévision lisolo. Na banzi bandeko tozongi lisusu na masolo na biso ya mpoko malelo. Bandeko esika o tozali ko bandeko mingi bazali ko tuna place nini na Bruxelles ezali na chaussée de Wavre na XL wana na matonge bandeko okomi na porte de Namir soko komi ka na porte de Namir directement na XL wana okomi mbala moko porte de Namir métro bato bakoya na métro porte de Namir bato bakoya na motuka na banzi bandeko bino moko boyebi moyena pesa bino lisusu itinéraire te centrum Olandi kaka odindi na mwa libulu Kibu port de Namir yowana obimi mbala mosi ya solo bandeko esika o tozali koloba na masolo na biso ya mpoko malelo mindele bakomona oyo bamona te madesu bolie ebele bolie bamfumbu ebele bandeko mpamba te basentir biso bandeko soko zalaka moto ya koganga to kotomboka ndeko tomboka bayoka yo bako comprendre te ba mire ko beba nyonso tu mende ko ngai ndeko ko kende marche to ko yebisa bino na ba congolais biso ba congolais ko boma eloko ya mutute ko yibe eloko ya mutute ko sala mabete me sala kaka o esengeli droit na yo nde ko sala malamu pamba te ba ke ba congolais ba yibite ba bomite me bazali ko déclarer droit na bango mais ezalité lokola na matonge bato bakotonde bele bande komisusu oyo pe bafandi na mikili na mpoto partout oyo boyebi bisika wana te memata mutu po bunga te pa bande komisusu bazali ko banga soki na ye kuna na kolala wapi ba combattant bazali ebele oyo ko contacter Bokechu premier papa Henri Moke Patrick Chibangu ba combattant bazali ebele oyo okoki kosenga esika ya kolala soko witi musika soki ozangi esika ya kolala benga na kati na radio lisolo tokopesa yo bisika ya kolala mpe ba coordonner ya batumpo na bitumba ya Congo yango tozali koloba ke kobanga te na ebi Belgique te nazana mutu te me ba congolais nyos o bazali kuna bazali ba congolais oyo bazali pona changement na banzi bandeko oyo bosali kolanda biso na kati na radio lisolo opesi mbwa boy motuna oyo tozali kokende na yango bandeko poto zwa ba éclaircissement na masolo na biso na banzi bandeko information na kopesa bino bolimbisi tozali ko comprendre te tribalisme comme na kati na mboka ou bien nini mpamba te na région ya Katanga bandeko bazali ko bengana baluba mpe bikolo misusu frappe bazali kolia bazali kobotola bango bamituka mpe mbongo mpamba te bazonga na ba région oyo ya bango na yebite communauté internationale soki ezali komona ba makambo ya boye soki pe ezali kotala pourquoi ba bengana congolais na mboka oyo afandi région oyo afandi oh non bino bo voter Etienne Tshisekedi alors bozali obligé bokende na ba région na bino bitumba mpe ko boma bango bakokanga mwasi na mobali boye ko beta ko boma ba congolais bazali kolela na kati na mboka na bango mbongo ekei bilamba ekei babomi bayibi bapiye ba mapango e bapiye yango babotoli bango ba mapango sakoshi na mukongo kota zamba lukanzela obima okende ti na village na yo eske makambo oyo ezali koleka na kati na Kinshasa congolais nini akoki ko tala yango soki congolais akoki kosepela na makambo wana ya solo ba congolais bino boloba ke oui makambo ezali koleka na système oyo baye nango oyo ezali bien ezosenga ke non congolais esengeli alongwa na ville oyo yazali soit na région oyo yazali parce que ezali région na yete akende na région mususu bandeko ekomi likambo ya pasi soit disant que soki mutu oganyaki mais pourquoi boye eloko tozali koyebisa bino ke adversaire na biso azali trop faible à comprendre victoire à comprendre échec na ye mpe à comprendre que non alongi te na bandeko o bozali kolanda biso soko linko kende na Belgique
benga na kati na radio lisolo tokopesa yo numéro ya telefone ya PMM Mata Fifar na mère Gine Mata bakoyamba bino kitoko okokoma na mboka Belgique obengi na numéro wana PMM alokola zali na avion na ye akoya kozwa yo peuple congolais na petit porteur na ye après marche hôtel ya kitoko olali kitoko lobi ozongi pona Congo. Merci papa na biso PMM Mata Fifar mpamba te ozali vraiment combattant oyo otie bozwi na yo pona mboka ya Congo. Pe na koloba na bandeko ebele o bozali kolanda biso na kati na radio lisolo bandeko oyo pe boliko kende Angleterre ya solo bandeko soki marche ezali kobanga te kende benga na kati na radio lisolo toko pesa yo numéro ya Pasteur Odon hotel ya kitoko okolala bandeko soki nano lala na hotel oyo bazako bashino bazako zebula yo nzoto te kende Odon ko pesa yo vraiment hotel ya kitoko ya 5 étoiles okomona vraiment makolo wana bako lemfa yo kitoko me bandeko kolemfa na ndenge te oyo bozozwele kolemfa ezali na ndenge oyo basala yo massage kaka ya massage po lobi na tongo lero ko telema okokende marche kitoko solo bandeko pe okoganga na ndenge kosakana te Odon kuna 5 étoiles okei na mboka Belgique PMM Mata Fifar mère Gine Mata bakoyamba yo mpe okolala petit porteur ekozwa yo po na bolingo ya Congo. Merci papa na biso Odon Pambu na confiance aux alaka nango na ba congolais. Merci PMM Mata Fifar na mère Gine Mata lokola yo lobike congolais mesana kolia mingi ntaba likambute oyo linga kolia ntaba na maluma luma mazulu alobi maluma luma to mazulu zulu bokende okolia ntaba na maluma luma to mazulu zulu okosepela okokoma vraiment ke na makanisi ya Congo. Bandeko mère Gine Mata ya yo eboto pe papa na biso Odon Pambu félicitations na ebite papa na biso botende soki akoloba nini papa na biso botende ya lobi boya kaka moto nyonso akolinga koya na Angleterre aya kaka mais azala mwana mwasi bon na ebite pourquoi lobi azala kaka mwana mwasi ye moko akoyeba ndenge nini ko défendre pourquoi kaka lobi azala mwana mwasi mais azala papa botende na biso na pesi yo mbote kuna na mboka Angleterre esika ozaraki lobi ko ganga makasi kolobake lelo eyindi lelo pe na kati na radio lisolo ekoyinda mpamba te boyebi ke toyela kabino toujours ba sujet pe makambo oyo ya malamu na banzi bandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio lisolo na tuna kibino mituna na lobi boye président national Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye alobi bien Vital Kamerhe bayokanaki bakutana na Canada pe na États-Unis d'Amérique ayaki te. Alors lelo tokomi komona Vital Kamerhe na ba déclaration na ye azana pire vie na ye ya chichi alongi. Est-ce que azalina ya chichi ou bien azana ya chichi te? Alors ce que azana ya chichi te et que ye moko alingai kosala oya ye que ba voter abima président a échoué. Peut-être a ye ko approcher ya chichi po ayebi ke a échoué wana pesa limituna po ayebi ke a échoué ba poni ete yango wana aye. Soki aye pourquoi yaki liboso te aye nasima. Bandeko na kati na radio lisolo tokendaka vraiment biso to développer ba masolo te pamba te na kati na radio lisolo tozalaka na bolingo ya Congo lokola papa na biso Odon Pambu na mama Nicole Mpambu kuna avant balala mabolongo na bango na se po na kulutu na bango DSV Nzambe apesa ye mikolo ebele pe apesa ye makasi yango na makasi oya kosambela mama Nicole yango tozalaka kaka yango totelemaka tango nyonso to mama na biso Nicole vraiment Nzambe alekana lisusu na kopambola yo pe na libota na yo mpamba te na nzembu oyo malamu oyemba pona nkolo Nzambe akobosa na yo te pe Kongo kebosa na yo te radio lisolo ekozala na yo kino na suka mpamba te na bolingo ya DSV mokili mobimba.
Nabanzi na bandeko o bozali kolanda motuna totuni DSV ako répondre yango te, papa pe botende ako répondre yango te, Odon Pambo ako répondre yango te. Aïe, eza ya koyinda. Yoka bana Congo mitema katu tu. Est-ce que Vital Kamerhe aye côté na biso ou bien pour échouer aye côté na biso? Wana mituna otozali kotuna. Est-ce que asa côté na biso ou bien asa côté na biso te pour échouer ou bien pour na nini? Mituna na Etienne Tshisekedi alobi bien que deux fois rendez-vous ayaki te. Alors si ko lelo toza komona ba déclaration nyonso ezali ko salama Vital Kamerhe na kombo ya opposition, est-ce que zali bongo tokende na Kinshasa? Na Kinshasa papa na biso mayamba tozwa ba cadre oyo bazali na kobunda pe ba grand opposant bayebisa biso makambu oyo peuple congolais boyoka na matoi na bino. Tokei na Kinshasa telefone tozali kolela biso na kati na Kinshasa tozali kobenga na kati na Kinshasa tozali kokende. Ah, tozui tozokende. Allô? Oui, allô, Radio Lisolo, monsieur Diomi Ndongala. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Radio Lisolo. Allô, bonsoir. Oui, Radio Lisolo, Nabanzi ozali kolanda biso. Mbote mingi esika yo ozali kuna tout d'abord. Mbote ndeko na ngai na pesi mbote na ba landinyo na Radio Lisolo. Merci, monsieur Diomi Ndongala tolingi totuna mituna mi bale kaka. Pona ba Congolais bayeba. Po lelo na kati na diaspora batu bazali ko se plaindre, bazali ko loba. Est-ce que Vital Kamerhe ndenge ba moniye ake kokotisa recours na kati ya senito na ba procédure o ezali kokende po na cour o tozali koloba tozali komona yango. Alors motuna na biso ezali vraiment est-ce que bosengi recours eke bokende na justice po na makambu ya Congo wana okoyebisa biso motuna wana mpe motuna na biso ya mibale tolingi toyeba Vital Kamerhe to moniye azali koloba mingi makambuke ngai na grand frère nanga ya Chichi tozali eloko moko. Est-ce que okoko yebisa ba Congolais étant que un opposant lokola ye okoko yebisa biso nini ezali kolekana azali na biso ou bien azali na biso te? Makambu oyo bokotisi recours na kati ya seni ezali IDPS mutu akotisi ou bien ye moko? Mekana ko éclaircir bana ya Congo bazali kolanda yo mokili mobimba. Merci. Merci ndeko pona Radio Lisolo na koloba yambo boye biso na kati na opposition leader na biso candidat na biso ezalaki président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et totaki liboso po tolandaki pe volonté ya peuple ndenge peuple azalaki kopesa biso kamwa mateya kamwa ba conseil biso tolandaki yango oyebi na 2006 ngai Diomi Ndongala nazalaki candidat président de la République. Na 2011 tosalaki kamwa ba sondage tosalaki pe masolo président Etienne Tshisekedi abengisaki ngai tosololaki na ye alobi nasunga ye ngai pe natiaki makambo ya candidature na nga pembeni pe nayaki kosoutenir président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Sima na yango tobemisaki ndeko Vital Kamerhe po ye pe atiaka candidature na ye pembeni ye aboyaki ye akendeki na baélection comme candidat président de la République. Sikoyo a perdre baélection moto a gagné baélection ezali président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc lelo toujours bafoye yende mutu a gagné l'élection, yende mutu a sengelaki azala président de la République.
mais bandeko mosusu boyebi wana basali kamwa bapotopoto batriche baélection bafeli bafraude massive bakoti babilete ya lokuta balingi babalola résultat mais babosani ke mokolo ya voti bateno bazalaki baobservateur bazalaki babiro nyonso ebimisaki barésultat bateno baobservateur bazwaki barésultat wana na barésultat wana ebimaki ke Etienne Tshisekedi ya Mulumba nde moto alongaki baélection ya le 20 novembre 2011 sima makambo makui azinali mosengo pasinya obi yalongi baélection ezili Etienne Tshisekedi Fondation Carter balobi élection président kuta eza solote secrétaire de sous-secrétaire d'État américaine alobi pour transparence et d'abosolo izali wapi pour communiquer l'élection wana izali ya solote izali ya lokuta na Union européenne que balobi makambo maza malamu te l'élection yo eza ya solote l'élection ya solo balisa volonté na vérité ya bairne pour te banani moto alongi donc devant je suis que on a un mot moins de 30 000 observateurs, la technique que c'était du Yamulumba plutôt à l'ONU dans l'élection. Le Kabila, le président sortant Kanambe, a connu comme Mabakon. Ouvrir fausse commune na Kimweza. Baburumi bakebere bakiko Mabango bakiko boka bango na maburu batimuri maburu na batracteur pour bakunda batu. Tomoni yango pour découvrir bango na biche. Fausse commune va se faire pour le problème. J'étais comme candidat à perdre l'élection à eu besoin de la biso, mais tu dit agenda na yote pour y azana bisoté. Azala kina bisoté, le alobi azana biso. Nani oyo azalaki na banzi na banzi papa na banzi monsieur Diomi Ndongala nani azalaki na binote lelo akomi na bino soki azalaki na binote Vital Kamerhe lelo akomi na bino azalaki na bisote mokolo ya ba élection avant que les élections azalaki na bisote de bindende atambusaki président Tshisekedi na lokuta bazuzela ya yete ba baliko ya baite ba kanite ili ya lubi ya kolonga ba élection akili kuna abe poto alongite inango sima ya ba élection ayo zonge ya biso tuyambie lokola ya lubi bo reconnaître victoire ya Tshisekedi tuyambie mais lokola tuyambie il faut tout ça ayeke ya ndenge ya kupambola et Tshisekedi ya lubi il a apporté dossier na Cour suprême Cour suprême wana va être en place juste quand à un moment où il est toujours dans la campagne donc il y a crédibilité la Cour suprême oyo kanando yake en place pour abonisa ba résultat na yemoko pour na ndingi ya faveur na yemoko pour na ndingi ya kolonga ba élection na lokuta yango ya préparer Cour suprême na yi et quand c'est que ya lebi a côté na Cour suprême wana donc biso la position la biso que c'est là arbitrage international le aussi il y a un ndingi arbitrage international wana sous-secrétaire d'État américain, le président Obama a dit qu'il faut pas faire triompher de vérité. Il y a le peuple congolais a Konaki, or le peuple congolais a Konaki et c'est ce qui est Mulumba. Donc, il reste de la médiation, on a fait de là pour rétablir ce résultat, il y a solo pour pas dire sa vérité. Donc, ce qui te landio na malobana yo. Au moins, il y a Makambuma, Soana, biso tekendeki na Cour suprême te mais lelo mpe bakendeki na Cour suprême makambo ngo ekataki na mokila ekatanika na mokila na ndenge nini balobi te na mokila ya mbisi kongo balobaka na lopoto ekatani en queue de poisson ekatanika na mokila ya mbisi balobi kuna bayokani te pamba te bango basi baretaki déjà ke moto na bango kaka il faut prêter serment l'exemple basi balancer bainvitation donc le soutien na lokuta et continue kuna na quantité moyen bayoka na égalité d'avocat bayoka di marabango kuna donc elonga moko égalité na makambo maso wana Etienne Tshisekedi ayi kozali susu résident ayi susu bosolo na ye ndenga metana koloba ndenga metana déjà anticiper makambo ya yebaki déjà kekuru wana kubinisa loko moko ya malonga te donc bana nyoto ba petit raison
Vital Kamera yoraki biso stratégie wana azu lisusu tor pamba te Cour suprême andimeli ete alors peut-être Tshisekedi atikali na raison na ye biso tozolanda de ye biso tozosoutenir de ye nde moto alongi baélection ye nde moto peuple congolais ake na ebonga ya merci na Congo ye nde moto akota merci motuna oyo tozali kotuna donc batu oyo ndenge tomoni ke opposition ekei na Cour suprême. Cela veut dire ezali binoté. Mais ce que ezali binoté IDPS te opposition nyonso, mais ndenge nini Vital Kamerhe azali koloba na kombo na bino ou bien azali koloba na kombo na ye? Non, na bangi il faut que ça de la Cour suprême. Et comme la Cour suprême qui faisait de faire cette déclaration, après je crois que dans la matinée on a RFI. La déclaration d'ailleurs, le gars qui est le président élu, parti volontaire du peuple congolais, donc il y a déjà président de la République, mais il y a la Cour suprême. C'est l'arbitrage de la communauté internationale, le coup là, la Congolais n'est pas fait le bossé. Donc le résultat, Kamera qui nous dit de présenter recours naïe, na Congo naïe, na Congo ya parti naïe. Mais na Congo ya opposition, à lui peut-être on a fait déjà opposant. yango apelisi koloba na Congo ya ye moko alibi yete aza opposant mais ezali na Congo ya opposition politique te kamba te opposition politique ezali na personnalité juridique te il fallait présenter na Congo ya parti na ye oyo ezali intermédiaire reconnu na ordonnancement juridique ya mboka na biso donc ezali parti na ye donc Vital Kamerhe makambo nyonso asali na Congo na ye na Congo ya parti na ye ye na Congo ya opposition te oyo etel Tshisekedi azali leader. Donc ele kwana etendeli peuple congolais aye bango malamu bana nyonso ya Congo oyo baza na mikili oyo baza na bamboka baye bango malamu ke ye asalaki recours na ye na kombo na ye na kombo ya opposition te. Bon soki alobi azali opposant na ndenge oyo ye alobeli yango mais na ndenge ya famille politique ya etel Tshisekedi na ndenge ya groupe ya Fatima oyo ebanda kosoutenir Tshisekedi banda to banda kobunda etumba oyo avant même tokende na baélection oyo toponaki Tshisekedi comme candidat commun malgré que biso tozalaki na baprétention kozala bacandidat tokendeki kotepoze na candidature te mpona etienne Tshisekedi wa molumba lelo oyo papa alongi etumba donc biso tokolanda logique oyo ya ye na logique oyo ye apesi tokokaki kokende na Cour suprême te pamba te solution ekobima na Cour suprême wana ezali te elelo te même Vital akendeki kuna azwi ata yambe te bagengi kaka na nzela bakabali kaka na mokila ya mbisi ya mai donc nyonso makoyi merci papa na biso ezali pamba bato wana bayoki opposition te bayokela te biso te. Merci et papa na biso Diomi Ndongala tokopesa bandeko mibale batuna motuna moko na nsima totika yo. Papa na biso botende na mboka ya Angleterre topesi yo maloba motuna moko epa ya papa Diomi Ndongala ozwa eyano na yo. Merci. Ndeko na ngai Eugenie Diomi Ndongala mbote mingi epa na yo. Vraiment ndeko na ngai nazotili yo mbe lusako nazotili yo mbote ya makasi ya lokumu ya Longonya. Merci mingi. Ngana zali na Londres wa papa Botende musala munene ezali kosalama na Londres wa ezali kosalama na diaspora bipai nyonso bana ya Congo bazwami vraiment tikate milimo ya bakoko Ndongala Nzambe basimba yo pe molimo ya papa Ndongala etika yo te nayebi yo malamu mokolo tokokutana alors yango wana Eugène motema na ngai ezali na bana mibale ezali yo Ndongala Eugène ezali pe ndeko na yo mususu oyo bobundaka na ye mikolo nyonso bana ya Kisasa yo ozali na Kisasa okoli na Kisasa lopango papa atonga face ya Palais de Marbre nyonso wana nga na koma. Merci papa na biso botende zala mokuse na motuna na yo pamba te tozobenga na telefone. Motuna ezali boye epa na ngai Ndongala. Na manso oyo merci papa botende. Oui, na manso oyo Vital Kamerhe azali koloba. Na ba déclaration nyonso azali kosala. Na ndenge a dénoncé que les militaires étrangers ba mercenaires
baye balati uniforme ya armée congolaise bazali kobomba. Eloko nini ya bosomi oyo Vital Kamerhe azoloba biso na kote na biso tokoki ko récolter yango pona ko renforcer combat ya libération ya bana Congo po ba récupérer mabele na bango à travers président oyo azali eli Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Est-ce que tu rejeté nyonso à bloc nyonso oyo Vital Kamerhe azoloba ou bien tu récupérer quelques déclarations naie oyo ezali lokola ba témoignage moko solide pour te renforcer combat na biso pesa ngai yano Nabanzi monsieur Diomi Ndongala osana maloba mutu nyonso oyo azolobela peuple congolais soki alobi makambo eza ya solo il faut kondima yango me ngai mutu na mutu aza na objectif politique na ye mutu na mutu asalaka politique mpona kobumbela peuple bamosusu basalaka yango mpona bango moko bamosusu baza kosala yango mpona bolamu na bango moko ngai na kojuge mutu te me bino moko nde peuple bojuge biso ngai eloko kaka namonaki mabe po ntango tozalaki kobunda tosangana biso banso po lelo baozopesa po argument oyo politie ezalaki ya kokabwana me politie ezalaki ya kokabwana te lelo ndeko Vital Kamerhe akendeki tina élection présidentielle akomi kuna alungi te aye kozongela biso toyambi ye donc soki alobi makambo bondima yango mais tokotala sikoyo objectif na ye ezali nini epona biso objectif na biso ezali président Etienne Tshisekedi il faut avanda na ebomba ya président de la république biso bino kuna na poto ndenge mpe bozosala masele ndenge mpe bozosala basacrifice ndenge mpe bozotambola tozobebisa bokasi mingi toza mpe na bato na biso mingi bakufi toza mpe na bato na biso mingi ya baparti na biso bazoki ngai nazoloba boye bibembe mosusu eza na morte bana mosusu bazomonana te lelo toye kodécouvrir la vigilance ya peuple libulu monene bakundi bakongole ebele batie bango na kati na kimunza. Alors bana na biso mosusu tozomona bango te eske baza kuna na kati bato bazoboma oyebi ke basoda mosusu bauti bamboka bapaya bauti bauganda bauti soki na bangola soki wapi toyebi te. Alors bamboka wana nyonso tindi bato bazia koboma bakongole bazwi batya bango bateni ya bapolisi biso nyonso tozali kodenonse makambo wana pamba te na vigilance ya peuple bomona kindene peuple asiaki baye mpona fraude badenonse yango tokangaki babilete ebele oyo basi bakotia kombo ya kanambe bakoti na baurne tokangaki yango avant vote nakamba te vote ezazosala. Merci papa na biso bakongole toye kokuta libulu oyo basi bakongole oyo basi babomi bango lelo oyo todécouvrir yango donc makambo wana nyonso biso nyonso bakongole eti eyebani nango tozali kodenonse yango. Bon, biso nyonso tozokodénonse yango bino boza libanda soki boyebi yango il faut kosoutenir yango mais mutu na mutu aza na mayele na ye mutu na mutu aza na stratégie na ye mutu na mutu aza na mabongisi na ndenge ye azotambola biso tokoloba te te soki alobi na bino likambo boyoka te boyoka me mongoli aka aloba na kinshasa kala engangu kala etechnique ça veut dire soki oyoki oyebi nini bakosala soki oyebi te agenda ya mutu na mutu eza ndenge nini. Merci papa na biso Diomi Ndongala tokokende na motuna ya suka epai ya papa na biso Odon Mpambo motuna epai ya monsieur Diomi Ndongala. Merci. Merci et bonsoir papa Diomi Ndongala Odon Mpambo depuis Londres. Nalingaki nangana tuna motuna mais déjà répondre yango vraiment na sagesse nyonso mais loko nga na senga ezali na remercier yo personnellement pour na soutien boza kosala pembeni ya papa Tshisekedi boza na kini boza kobunda e biso mabolongo ezali pe ba action za toujours kosalama po tolonga victoire oyo na kosenga bosimba papa malamu bozala toujours soudé bozala toujours vraiment uni po tolonga etumba oyo toza komona ba image tozomona nyonso biso pa toza kolemba te et victoire est certaine parce que mboka neza ya biso ekozala libéré toza simana bino bosala biso confiance mais biso topesi bino confiance. Merci beaucoup. Merci et papa na biso. Merci ndeko Odon Mpambo na sepeli mingi
na ndenge opesi témoignage na yo ya solo mpenza papa aza na nzoto kolongono lobi ezalaki anniversaire na ye mpe tozalaki na ye na pokwa tokendeki kopesa ye baencouragement topesaki ye mpe basue na biso mpona date na ye anniversaire ezalaki lobi tozalaki na ye na pokwa donc tokontinue kobunda bitumbu oyo mpo tolongela mboka na biso na bowumbu ndenge bana ya Israel bazalaki na bowumbu na Egypte nde biso bana ya Congo toza na kati na bowumbu na mboka na biso il faut tobinga na etape oyo ya kolongola bato oyo bazokokolonize biso kamba tebile moko bozomona bazoboma bakongole bazozokola basi na bandako bazokoenleve bana na biso na bandako bazokomema bango bisika toyebi te lelo toye kodécouvrir ke bamosusu babomi bango baki kobwaka bango na libulu na kimonda donc makambo wana nyonso ezokosala biso pasi mingi kongo tozali na bowumbu il faut totelema bongo continue kotelema mpo tolongola mboka na biso na bowumbu tokoma na bosomi ndenge nzambe te aza kolakisa bana ya kongo nyonso baza kolela bitumba eza makasi tokolonga bango pamba te biso toza na nzambe toza na peuple tozokondimela peuple congolais ndenge azosala basacrifice ndenge mpe azali na détermination na ye mpona kolonga na bowumbu oyo peuple oyo ebika elonga na bowumbu tokoma na mosomi. Merci papa na biso Diomi Ndongala na intervention kitoko oyo osali peuple congolais pe a comprendre ndenge na église balobaka moto oyo azali na matoyi ya koyoka ayoka oyo azali na oyo kobomba abomba oyo azali na oyo kondima andima na banzi na kati na radio lisolo tokendaka na source po tozwa ba information combattante nyonso tu esika yo o bengami oyoka mbela na banzi monsieur Diomi Ndongala radio lisolo eyambio na esengo nyonso tu kimia ya nzambe ezala na bino na lit oyo bozali na sima ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo tobengi père de la nation papa ya bana mobikisi ya bana oyo nzambe abengi atindi mpamba te aya pona Congo bandeko wana bolandaki ezalaki DSV mutalobi te bandeko bolandi grand politicien Monsieur Eugène Diomi Ndongala atalisi bino yango sikoto komi débat na biso mutu na mutu afungola mayele na ye ayeba débat na biso bino nyonso bolandi débat na biso sikoto komi wana mutu mayele akota apesa ye intervention na ye mutu pe oyo azali ya mayele alingi kopesa te me olingi bandeko bakweya swati ya mabe yo seka a wana sala kaka travaux oyo za kosala me toza kosenga na bato sikoyo ke tofungoli lin na biso toyoka lolaka ya bato nyonso to makambo oyo donki ekosuka wa te makambo oyo ekosuka wa te biso tobeti makolo transport jamais yakadi ya chichi président ya Congo soyez toujours branchés et connectés sur la 3W Radio Télévision Lisolo, votre émission patriotique animée par DSV. Toyebi Sakibino, Bison Tsagavé, et Kenge Kuluta Nyaoudi. Odon Pambo, évangéliste s'efface. Oye Bachaki Tembe na Radio Lisolo, Bazu Yangokwa. Les grands pétroliers, les grands distributeurs automatiques en direct de Helsinki. Ah ouais. Yoka. Prof W. Radio Télévision Lisolo. Oche tembe na ya chichi. Oto kokende na ndenge na biso moko kwa.
tokoumela te na opposition kwa bakei kuna bandeko mama na pote bazongi toyo babango kwa enfant prodige yoka chuba bato nyonso yoka bakei bango moko batutani balobi te tozonga mbangu kwa ya chichi kwa molongi kwa ongai moko nakende na kolonga di mwana mobali akutani na marteau piqueur kwa azwi te atali kaka boye alobi nadiembela epai ya nani ya chichi kaka kwa nakomi porte parole yoka ya chichi ingayi tuba toza balongi radio lisolo ingayi awe Trophée W Radio Télévision Lisolo Merci bandeko nyonso bozali kolanda biso sur la 3W Radio Télévision Lisolo bandeko bolandi na bokebi ndeko nyonso tozali kobenga biso na numéro ya téléphone inconnu ndeko kanga radio na yo avant obenga biso soko zali kobenga na numéro ya téléphone ndeko zali kolanda radio longwa esika radio na yo ezali kende na téléphone atana nkuku radio eyokana te soki obengi na kati na radio lisolo tika makelele nde tokokotisa yo na ligne okozela tango bakopesa yo maloba mais soki obengi biso awa na kati na radio lisolo toyoki kaka makelele ya radio ou bien ozali koloba papa na biso mayamba akolongola yo na nzela ya singa yango moni bandeko ebele bazali kobenga bazali kolongola bango pamba te ndeko azali kobenga na telefone mais aza kotika koloba te na ndako mpe makelele soko li kobenga kosala intervention tika makelele ekozala malamo mpo bayamba yo oloba ndeko na biso akoteli biso na nzela ya telefone na numéro ya téléphone oyo esuki na 398 topesi yo maloba yo moko landi na bokebi oyo bakodevelope masolo na yo na mpoko malelo merci eboto eboto papa DSV ezali bongo ndeko na bino Jean-Claude oyo Hollande nakopesa mbote na bandeko nyonso ya radio lisolo papa na biso DSP vraiment nauti kolanda sujet na biso ndenge opesaki ezali mpona makambo ya Vital Kamerhe mpona ngai ezali ezoengage ke ngai moko nga namoni ezali important nanu te na moment oyo tosala débat wana pourquoi parce que na moment oyo objectif na biso ezali ya kobunda po tobotola victoire na biso oyo balingi koyiba biso alors na moment oyo esengeli biso nyonso tozala liboke toloba monoko moko mais soki totali bien depuis ndeko Kamere bien sûr asalaka baerreur mais depuis à reconnaître baerreur na ye vers biso bamaloba ezobima na monoko na ye naza komona eza en faveur ya guerre na biso ya itumba na biso alors na moment oyo soki tobi tosala débat wana ekoluka to décourager or soki to décourager eza pe na bato ye mpe aza na bato nsima na ye bozomona te tokenda kodiminue nombre ekocrée mwa séparation kati na biso eza badébat oyo tokosala ntango tokorécupérer pouvoir na biso tokoki kosala yango après tant tokoinstalle papa Tshisekedi nde tokoki kosala badébat wana c'est pas le moment tozala nanu uni bongo toaccepte nana mabe na ye wana etolanda na oyo ya bien ezobima na monoko na ye vraiment conseil nako kopesa yango wana merci eboto
Merci papa na biso wana intervention ya papa biso ba congolais tolingaka soki likambo ya kitoko yango wana ndeko aboyi na ye akei soki kuna balingi ete abeti poto azongi mais soki esimbaki alingai kozala na biso ou bien alingai kozala na biso te soki esimbaki alingai kozala na biso na banzi papa na biso napesaki yo maloba papa na biso napesaki yo maloba oloba tango ozali koloba nga nakataki yo te napesi yo mpe maloba te ndenge nini yo ozokata ngai natikelaki yo loba nyonso oyo olingi apres ngai mpe naloba mene ekomi na tour na nga okata yango tozali koloba na biso bacongolais tozelaka te ke soki ozwi échec na nsima oye olandi intervention ya président national Etienne Tshisekedi olandi yango awa na tia yango ye moko alobi monsieur le président alobi bien que batuni ye motuna wana pona Vital Kamerhe alobi bien na bengisaki toyokanaki tokutana pesaki mais monsieur le président Etienne Tshisekedi des rendez-vous na Canada Etienne Tshisekedi akei bakutani te akamoufle na États-Unis bakamoufle alors bandeko totika tolandi ye moko Etienne Tshisekedi ndenge alobi biso tozali kaka kolinga toyeba tobengi Diomi Ndongala ye wana awiti kolobela biso mayema azali kosala ya solo bandeko esika oyo tozali koloba ke topesa ndeko na biso ya nabanzi topesa ndeko na biso Cephas maloba papa na biso Cephas topesi yo maloba. Allô? Oui, tozali koyoka yo. Ah, merci papa Diana pour la parole. Nga mnongo za mwa kozika mike. Normalement ma casse n'était sous besoin bana bien. Toza koyoka yo papa na. Oui, toza nazala avi moko na ndeko ujo loba. Yango na osenga na ndeko Diana na moni yo za modérateur. De yo ka biso ka mi de pesa conseil. Mais moi ba contre-attaque vraiment ça été parce que même ngana za na vie mon ndeko wana pourquoi la vie ngana parce que moni ba français ba mieux vaut tard que jamais na petit exemple moko soki ngana kangami quelque part et que muntu moka linga ta linga binisa ngai est-ce ngana obo le service là on dit parce que ça pour avantage na ngai donc ngana moni que malgré ndeko Vital Kamerhe en retard mais le col a solo ba même langage ma peuple, c'est vraiment mon maté parce que nous pas changer. Donc papa tu sais que le soir l'équipe, et ça y est, à un ministre ou pas, on est venu go, ma papa tu sais que dit mon doit décider. Mais pour le moment le là, aille ko zonga la bande de opposition. Si qualité que nous n'engwana qui ne souka. Nous n'a pas si position là. Donc on a déjà vraiment qui toko mingi ko lo ba que non, est-ce que pour na zongi ko ça là ba donc on va pourquoi zongi j'espère que na mine de Diomi papa Diomi a dit que biso moko to totale na tout tika bango moko batale na ye bango ba vanda na ye bango ba sala ba reno na ye bango ba zo mona ye bango bazali mieux placé à totale na ye par rapport à biso ta musika to yo sala ba débat musu awa ye ndeto dit que ye pas na bateau yo bazo bundira pe mboka azape na bateau pe na sima na ye bakomi kolobela liloba moko na papa Etienne Tshisekedi donc on va bosala la débat pour na ye ngana zo mona vraiment ezala exactement du côté ce n'est pas le moment donc moi je pense que ndeko wana idée apesi nga na même avis na ye lokola to la même langage et même objectif à reconnaître que papa Tshisekedi a longate na élection et que ye pas zo bunda pour na likambu oh biso peut zo bundela. Donc, tout le monde a dit qu'il y a attaqué le débat, tout ça. Merci, Papa Nabiso. Wana Ezali Makanisinayo. Oyo Lobi. Mituna Sokolandaki Radio. Batuni Etienne Tshisekedi. Motuna. Pona Vital Kamerhe. Nabanzi Ndeko. Oyazali Pembeni ya radio. Ameka Kokanga. Micro na ekozala malamu na banzi motuna batuna ki Etienne Tshisekedi na banzi nazali koyoka bino po nazali koloba na ebite po na kangaki micro. Merci papa na radio. Oui na yoki yo papa na biso Cephas Olandi bapesi yo malobate ndeko na banzi esika oyo bandeko bozali kolanda biso
soki bolandaki papa na biso Etienne Tshisekedi biso tolandaka ye na sima idéologie na ye batuni ye bien pour na Vital Kamerhe ye alobi bien que deux fois apesaki rendez-vous bakutanité. Alors ceux qui bakutanité deux fois bapesi rendez-vous bakutanité. Alors si il faut que yeba ndenge nini akei ko déposer nini wana na kati na cour pénale esengeli ko yeba yango to benga ki dio mindongala esengeli toloba papa na biso don pa mona pesio maloba sana kimia. Merci. Merci DCV, merci de retour au bazar dans la conférence. DCV, non le babo, mon téléphone me rend rosé là pour rambo mo ba ici même maintenant ta radio pour franchement. Ba mo ça ba Skype ezala bien mo so kota en ordre. Ndeko na biso soko bengi na nzela ya téléphone okuti bato zala vraiment na kimia. Pamba te toza ko favoriser mingi batu ya telefone mais batu ya Skype pe bakomi kolemba na tango bengi zela muninga aloba soki asilisi olobi ndeko moko na telefone makelele zali mingi na ndako soki makelele continue papa mayamba akosala musala na ye. Merci. Merci de suivre on comprendre yo normalement ozana raison makambango et l'obama mais ils appellent ma paix makambango et l'obama. Ça veut dire quoi? Papa Dio Mindongala a aussi qu'on répondre sagement. À l'obi baza ko talela yi. Donc ngai na rozala d'accord na bande komi balé ba otso le kavanga. Parce que son a kim dali boso pe sanga parole na na lobelo ko na tozana tamo ko décider na radio ba ko ta ya ndenge na ndenge. Et dans temps wana ba dozo ko ta décider c'est vraiment difficile à identifier mutu na sima ya peso na sima ya téléphone. To sera batak me bomi bato ba uta wapite. Ba ko ko cha Philippines na makambo puta sujet na ezala ki bien mais ba déborder. Na lina lo baboy. Soki bato ba ke na lit pasteur ataza soda commando bien formé atuna muninga te ozana singaluke tu yo zanga ngobe marabu. Ba kendaka. Ti place ba kosuka. Ngai na boyi na komi ko izala mayele ya kosola mamba politique. Na lingi na pesa le pourquoi na boyi yango te. Na lingi na pesa importance ebele na mutu songolo te. Na boyi pe na pesa importance na makambu mususu. Mais nga na conseiller boyi DCV. Thème eza bien mais balusa thème na yo toke na makambu su papa. Oza combattant bato biye ba koya ko salir yo pamba na makambo apesi ba commentaire na bango mabe balatisi yango ke DCV mtalobaki na yebi bato wana bazalaka akoya bandi ko finga il fallait zala boy pourtant yo pesa ki sujet. Alors pour être trop prudent na makambo ngana ko senga na yo juste bato radio du solo oyebi yango très bien changer na yo sujet le roi bandi ko mbada ba lobi ngwana c'est tout question ya dit bien posée to ko débattre yango mais bato mususu bolimbisa bazana na immaturité bakoyi ko ya ba changer ba donner tantôt baza ba collabo. Si vous comme un risque pour la vie de décider, tout mika ofani sa thème oyo. Donc ngana zali pour bande ko mibale na ko senga na yo changer na thème to beta makambu ya komba otoke na ngoti na suka. Dio mesi alobi alabi ke to ko talele malamu bazaba ba zobate. Papa Tshisekedi dam papa ya lelote. Et pour finir na lobaboy. Soki papa Tshisekedi la pesa ki via a pesa ki makambu elekana ki kala ya Kamerhe ezana tina. Mais tina mwana lobamina na radio wa ikozala te. Et boto DCV na zonksio malo. Merci Nabandeko oyo bozali kolanda biso na kati na radio du solo na banzi omoni biso ba peuple congolais. Donc tolingaka débattre. Soki na lobi bongo tolingaka débattre. Moto soki asali eloko moko oyo esengeli oyo bato basepeli na yango te. Mais ce que comme na tangu ya koloba bandeko bakoya soit disant que bavoka mais bandeko totala na likambo oyo ngana landi bato mibale mais c'est le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye moko batuni question na tchake yango awa soki bolingi na tcha yango batuni pona Kamerhe alobi bien que abengisaki ye deux fois bakutanaki te na Canada peine États-Unis bakutani te basololi pete
Alors bandeko, quand même il faut te comprendre ndenge aye côté oyo. À côté basali recours na cour pénale pour na makambo ya élection. Toyoki Eugène Diomi Ndongala ye awuti koloba. Bon lokola bino ba congolais, biso ba congolais, bolingi débat wana te, oyo balingi débat wana te, odo na pesi yo micro, bo continuer débat mususu pamba te, na moni oyo ezalaki sujet na ngai ya mokolo mwalelo, na banzi likambo mususu oyo nga na koki koloba te, po na kota kaka mobilisation to telema, parce qu'il faut toye bakatomeka ko discuter. Nabiso mabe batu balinga koloba yango te, balinga toujours to finika nga na pesi yo don pambo micro comme ça bon continuer mobilisation nga na sukiona. Merci. Et bon to décider, je pense que débat na yo chaki ezali yondi mutoza modérateur. Je pense que pour nanga soko ngo beta di solo na yo ko continuer ngo ce qu'on peut être continuer. Mais la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si il y a 2 personnes ou 3 personnes qui disent que c'est qui va au monde la musique. Tout comme peut même question tourner na biso, on peut cette question na ko bake Vital Kamerhe a ko déposer recours na cour suprême de justice va ça ngo rejet. Est-ce que le parti c'est que la monnaie qui musique ou pas? Donc on a même thème, tout ça n'est pas nulle part. Tout ça n'est pas place mon côté. Mais ko bake Vital Kamerhe azaya biso ou pas et comme muselulu natanga. Siko soki to lobby Olandi biso pe Olandi Diomi Ndongala pe malamu alobi bien recours wana ezali Vital Kamerhe yemo komuto akenda kokotisa pona ye pona IDPS te IDPS boy kokotisa recours parce que bazali balongi omoni siko to komi pe na deux versions wana. Merci de suivre. Soko lobi bongo nga siko na fungola débat nga na yo à partir ya loko lobi ya kitoko mingi. Ça veut dire que yana match moko ko betama ezali match moko codé. Donc on a dit tantôt oza ko pousser nga na loba. Ko za loko moko za codé. Politique sur la maté o ebini bana nyoso ya mana politique non. Politique msusu ya na sei. Yebi pourquoi papa tient c'est que la salle interview na té. Tantôt à votre raison moko boye à partir d'afficher ou à salir interview. Et ça va code. Donc si ko yo samu ye akene ko tika ye moko pona parti na ye. Mais pona biso eza ko ni position IDPS c'est intact. Ça veut dire qu'il va bouger té. Ba sala ki déjà interview na RFI ke to ko kende té. Donc il y a bilo musu na se ngana lina lobango na radio te po ba yo kaka radio oyo. Maïle mi pe basoka parti ya radio oyo ngana zo bake liboso bakabwanaki na sima baye ko vanda papa botenda tuni question moka malamu Vital Kamerhe zo na komba Fatima nani apesi ye pouvoir wana au moins que tout monde comme na niveau to na obimisa biloko mususu oyo ko zala intérieur to vanda calme décider to bunda bitumbo yo tina suka mais oyo Vital Kamerhe ngana ko sala débat wana te s'il vous plaît nazo monsieur maloba. Merci tokeye pe papa na biso Baptiste to pesi maloba ndeko nyoso akoti na nzela ya telefone to zala na mwa kimia to yoka soki makelele soki omoni balongoli yo na nzela ya telefone na banzi makelele ozali kosala. Merci papa Baptiste to pesi maloba. E boto na bino nyoso bandeko nyoso ozali na radio solo intervention nanga ozali ko otuna oyo ndeko deso lobi bon eza na malamu na papa Diomi Ndonga lobaki déjà nous to comprendre. Et ça, on a beaucoup de l'eau pour tout ça, débat, parce que le président du secret de l'Obakini, alors qu'il n'a pas 2 fois de toute l'année. Mais, où ils ont fait Nani, où il y a monté, pas le président du secret, où il y a monté. Bon, il y a moni que non, à ça là qui bani, il y a propagande, il y a bani, il y a des choses. So, il faut rejoindre papa du secret. Et ça, on a un problème, mais, oyebi ndenge ni position papa Tshisekedi ndenge ezalite envers Kamerhe oyebi yango te mais lokola ye azosala mosala mpona toujours que non victoire ya papa Tshisekedi etikala eza bénéfice mpona biso eza te ke non moment oyo yango oyo tobanda kotakine eza yango na ntina moko te papa Tshisekedi oyo azali sage ayebi ye moko kende alobaki 2 fois mpe ayebi pourquoi ye Kamerhe azosala ndenge wana ayebi pourquoi bon wana eza likambo tokotali nango sima parce que objectif na biso ezali nini papa Tshisekedi afanda na kiti ya bokonzi babiloko ya nyonso
et Robert m'a peut-être estimé. Mais pour le moment, nous avons la liste que notre papa qui s'est fait dit afin d'en quitter. Donc, ils ont fait la console, ils ont fait ça. Et ils ont remonté tout le babi, surtout taquiner, les robes, tout ça, mais tout y est mis sur nous, que non, n'engagez na yé. À quel nabanda qui n'engagez ni, et cela qui n'engagez ni, les lois a commis à pu. Sauf qu'à la contre papa de Sekedi, les lois, mais à la pour papa de Sekedi. Ils ont déjà victoire pour la vie. Donc, c'est les jours d'amour, ils ont victoire pour la vie. Si nous continuons à continuer, voilà. Et vous rappelez bien, peut-être au moins la bénéfice d'amour. On a contribué à moi, et d'autres la vie. Merci Papa Nabiso Baptiste. Nabanzi toko loba lisusu mingite. Papa Nabiso dada otopesio maloba. Merci ndeko na couper sangai maloba na pesi bandeko nyonso mbote mingi. Pour le sujet oyo outi ko toujours débattre tout de suite là. Pour la ngaina unazana nuna na confiance na équipe ya Chichi. Je ne pense pas que Kaeme Razana Mayele koleka oya okiku ko dribbler bango soki ne loko nini. Ndenge papa Diomi alobai ke no bazali kotalela ye, donc bazali vraiment kotalela ye. Aye na but oyo biso nyonso tozali na yango ke Kanambe alongwa papa azwa bokonzi. Totika ye azala wana mais tozotalela ye. Moindre erreur, je suis sûr que va reverser. Donc ceux qui te lobby to bandane tiko kochaye moi panzi likolo lisusu, donc ce n'est pas vraiment le moment. Donc il on a on a vraiment la confiance à l'équipe avec Titi baza mayele ye kaime la ko double bangote. Merci Papa Nabiso Dadao. Intervention ya bandeko nyonso tu ezali kitoko oyo bozali koloba nabanzi na bandeko biso ba congolais nabanzi mikolo yo rwandais ezali lisusu te, ugandais ezali lisusu te, nini ezali lisusu te. DSV yambi kolabo oyo bosilisaki loposo tala ndenge ba congolais ba changeaka kaka ba changele DSV koyamba yete boye na boye ba radio misusu komi koyamba bango mutu moko alobi te lelo pe tala ndenge bato ba changer kaka loposo moni biso ndenge tozalaka tokende epa papa na biso Christian papa Christian to pesio malo. Merci le Godes na pesi to la Nicolas Tomaza na conférence mbote bele. Bon en fait là il y a le bara à mon par rapport à Camille ndenge pendant que nous le but position à Camille. Bon le moment oui de tirer mon débat est normal biso va congolais pour tout quoi faire niveau de débat parce que ceux qui toujours m'appelle débattre ils appellent ma vie il faut tous avoir divergence ça va aider tout ba mutu ni à passer par rapport à mutu on a plein raison pour engager le débat sur Camille parce que biso non pas congolais le départ à Camille qui est déjà ma vie dès le départ. Et le preuve même la base de Yembara, Camille raison à Burundi. Donc il est pas bloqué pour changer en bas parce que on dit politique ils a la double face. Ils ont la double face, la double face dans ça c'est Camille là personnellement là on a tiré positivement côté à Camille ça non. Camille a dans la liste naie a ouvert. Avant que même l'élection ça la matin à Outaki a eu la campagne, le 26, on a eu des ordres de la caméra. Après, il paraît qu'il y a l'immédiat qui nous coûte un bout c'est que depuis dimanche, avant l'élection, caméra avec non, il y a bit naïe, ils allaient que non, Kabila, Abima président, donc il y a bit naïe en voilà. Donc, nous avons compris que la compagnie, caméra est conscient qu'il n'y a jamais beaucoup de président à Congo. Mais sauf que, Azara haine naïe, Azara rage contre Mouto ya travail naïe, wana ke akoi saï. Ils ont positif n'a pas l'habitude à Congolais. Ils ont négatif, ils ont un sens signé. Caméra, départ à caméra, ils ont mabé. Ils ont dit donc caméra, Azara d'abord, origine du test,
l'autre robot est monté le tout comme le robot tiens c'est débat c'est ma bête débat normal débat normal caméra à d'origine bouteille ngai eloko na lobanga mabe pa ya caméra eza kudu lelo na pona nkamba pas sécurité pour caméra lelo à la vie positionner qui azana besoin de sécurité pour président nga na zobanga caméra beaucoup plus na futur parce que la ligne on a ma chose lelo ce qui va pas sécurité comme président à cause moi plaire mo na futur un jour caméra a vous se poser na mboka wana ba un jour ndeka ba congolais to bossa na makambu to bossa na ba passer et peut te voter to chez la mboka à sa sur la biso ndenge ndenge ba mtu ba to sara na biso donc bref les gens le bagay non caméra départ les amis mabe to yebi yango to boss to kunda passer wana te to juste passer wana to cha yango pembeni to observer yango to exploiter sikoyo oyo aye nango sikoyo na mundo ona zo bagay non c'est ce que dit a gagné et c'est ce que a ça niveau les preuves ce que ça que non il défait va permettre qu'il était à caméra a fait interview na ba TV belé na ba radio belé azoloba au nom de l'opposition mais attends mouvement il défait à l'état qui a contesté en donc les preuves bazo utiliser côté na wana positif wana oyo azo apporter en plus na liste na biso donc biso siko to tenir de la positivité na wana mais ba ben na ye to tsa yango permet to observer yango jour et nuit to bota na yango te pour ce to bota na yango eza maman erreur ya munene oyo ko coûter biso trop cher à la longue de la liste na biso quoi vraiment merci à mingi papa DSV continuer na débat ko kata débat oyo te continuer na débat oyo ba tu va pesa ba idée na bango il faut muté ma bato la coller les mettre ba que non discours le ba na la télévision yango déjà politique là ensemble ça politique là ensemble c'est là likamu tout pas de à rappeler population likamu là caméra a ko sakaye a ya rater la rendez-vous et lingo le belo au moins munene et lui comme le moment munene na la liba ndeko va intervenir pe moi liboso ba télémino catégoriquement que to kata débat au débat jamabe wa za kwa to kubosa ni mabe o ba buzo ba caméra to sango pembeni to sala kwa to kipango tele kwa caméra ça que le monter caméra atam bitamara mabe et puis caméra ngenga zala o sona na play dia mo bien il faut les canaux extra violé avant ko ba mamuke non caméra c'est donc aza politicien to yambié parce que azo compléter na mon onege c'est que dit est président. Et puis, à au nom de l'opposition, je crois bien que ça autorisé la IDPS. En tout cas, merci Natiki dans le programme de l'opposition parole Bandeko intervenir. Merci Iba Bandeko Nyos bozali kolanda biso na kati na radio Lisolo na banzi Bandeko balobi ce n'est pas le moment oyo tokanga nano ba frère na biso tokende na makambo misusu na banzi Bandeko na ville ya Katanga to na région ya Katanga Bandeko esika oyo ekomi chasse na banzi basoda oyo tozali kobenga ya batanzanien baburundais baugandais bazali vraiment koboma na ndenge ya kosakana te pe kobengana ba oyo bazali no katangais na kati ya ville ya Katanga bandeko mapango ezali kokende bakoya bakoti baviole mwasi na yo baviole mobali na yo mobali pe bakomi ko violer ba violer les sous na mobali na yo kuna lokola ba système wane koma partout bandeko tozali koyeba te pe ezali sous na kati na Congo te bandeko obo zali kolanda biso bo comprendre tokosala ndenge nini esika o tozali koloba to mekanan ko changer ba masolo na biso to kende nanu kote mususu pamba te tokopesa pe munguna mwa nini mpema ameka ko respirer pour ceux qui na lobina tika débat oyo ba téléphone ezali ko benga ebele na banzi tokokoma ti lobi mpamba te na fungoli eloko oyo ya makasi na banzi bandeko tokota na débat mosusu merci papa na biso ndeko na biso ndeko na biso Carlo oza na téléphone to oza na Skype to pesio maloba nde tozongi na bandeko nyonso ba téléphone merci. Merci mingi papa dia na opesanga maloba na pesi bandeko nyonso mbote pe na pesi bandeko nyonso ba olanda biso na minute oyo mbote na likambo papa dia no uti koloba oyo koleka na Katanga naza kokamwa ndenge nini bakatange bazalaka ba vrai nationaliste baza komitika na se ya motu lokola Kyungu akotsela bango ba Tanzanien ba Rwandais ba Burundais baya basala ba bêtise wana na terre congolaise naza kosenga na bandeko na biso nyonso ya Katanga oyo bakoyoka biso na minute oyo batelemela Kyungu baboma ye meme
parce que azali mbuma moko ya mabe na kati ya société congolaise. Moto ya kamati bapaya akotisa bango baboma bandeko na ye na kati ya mboka, ye moko eza komilakisa ke ye moko azali mopaya. Mais ba congolais siko na comprendre te. Na bandeko na biso ya le 2 Kasai, bandeko na biso ya Équateur, bandeko nyonso ba province nyonso. Est-ce que ça na possibilité te ya kosala front commun ya ko frapper Kyungu penza bien? Pourquoi bokotika ti makile kweya po kaka na ba intérêt ya ba moi individu oyo baza ko détruire mboka na bino? Bino bolobi botiki po botala ba makila bandeko na bino mosusu ekweya na calcul politique. Tandis que makila neza ko kweya ya makila ya moko ya ba famille na bino. Bofungola misu na bino na Kyungu. Botikela ye tante asakana. Na banza la fois passée, na lobaka likambo moko ezalaka important, na 60, tant ba rébellion salami na Congo, ba lubakat, ba bundaki contre ba Katange ya Sud, ezalaki Jason Sendwe, abundaki contre mouvement ya Chombe, ou ezalaki sécession normalement ya ba Belge. Jason Sendwe alandaki nationalisme na tant que Congolais. Mais bazalai ba camarade na Moïse Chombe. Pourquoi ba Congolais toza kolinga kolanda ba histoire ya bayo balekaki liboso na biso te tina nini abundaki? Mais pourquoi toza kokwea na ba même ba piège moko ya moke oyo moto koki ko détecter